beza makama pangu et memi liwa et panzara batu. Mais est-ce que vous avez la preuve que liwa oyeye parce que mutumo abane contacter mutumo na lopango ou bien diable a profité bien mutumo ko mutango parce que na binemine mususu ailleurs et que coïncider tout le monde pas maman Marie-Hélène Marie-Hélène ayo gangila ayo le bande connaît lelo directement ba bomi nani papa Alain coïncidence mais or ça qui était ba gesho bango tout ba lati maman tantine na bango problème et ça lié souci et même na liwa voilà des scénario OK est-ce que vous imaginez te bon tu n'as que deni pasteur aku Felipe te hein ma papa pasteur aku fait la moi si balala na mbetu moko nsamba ko zwana ya zué dépend na yo pasteur te dépend na mo sang tout donc zigueur ils a fait même ko fungonga ba réalité belé ko lula parole quand même mais tout monde na des dogs tout monde na sina ba pasteur peut-être aux la pasteur et aux faux pasteur oh papa Serge pena la monyo ko ba wala malamu on dirait il y a quoi il y a Golette na biso Golette papa Serge bon kabola bonde bongo to kabola Golette yé donc Golette au Nigeria papa Serge bon tanga suneti na nisu to senga pardon pas nzambe to reconnaître to sali mabe de ko senga pardon donc tant yo senga mtu pardon c'est que ko ozo reconnaître makamutu no c'est qui conscience tant na pesa mutu ko makola soso na ka conscience que no bengo makola soso et puis ti lelo to bengo ka si la soso pour biso te mtu qui na kombo wana on comprend parce que tant le connaisse tout tant si la tala ki ba benga ke soso or aza mutu et soit kaé oh abi papa pe biso ngape na vane bando zona pe tala bando lobelo parce que aza nani na mboko nzamba sali lila ni comme ça citron ya nani nzamba sali nini nzamba tangu ye moka le kaka bitu na 21e siècle ya ko bombe zate ta ba bloko dimaka to comprenez que ande ko alaxi poson na abonné ko zala hypocrite donc nzamba sali lila ye moko na souci nango ami comme si citron atikala bango ya kimia soko da muto ba problème ya kende et puis na yo moi maso comme nini oh ça l'hypocrisie donc to yebi que non oh lukande ni osala ba benga ko na ba pièce o tika pe ba emprunté donc soko ke ba otu boso ke bebisanga na fixe ndeni bo senti que to trou moko beza pour bo kenda ki trou ezate ayete po biso tu na papa la binoté o ya bile papa za wapi voilà ya bande comme to ya basi o ba lobela ka sila ba papa la mo ba za wapi oh bandeko to basi ba lobela sila mi bali na ba za wapi oh yo peut toucher sur apa ba pacha na ba chers collègues ya baba na mikio o ba kitsa ba couper na ba comédien na ba chroniqueur ya na chroniqueur moko na minto azo samba ba comédien ya solo biso to kage papa na bilo po lo kage papa na biso OK papa na biso ninga za bongo akoma invisible si au casting abi ay ba valeur na ngata ki artiste voilà et ngana da partenaire ngana na musala déjà timbo achela na ce que ba comédie beaucoup penser na biva bevina sila be poani est-ce que sila ninga sopio ya bijou ngana da leki no ba bloka bongo e sala nga bien te bijou za na groupe théâtral na e sala nga son papa wa papa luka papa ba bio papa wala la est-ce que biso ne to vandi boy to kalikinde mundibu oto mona kake basela soki vanta ke bisila jimo bala mundele soka kufai soka tchola ki na maya eloko eto salima na poto eto ebite zara zéro sila ya ko limbisa et oh la tepe manette ba bilongo na manette sali un format mususu so ça la formation ya lala il faut kaka lala hein alala bona pavement et tapo to comme nango alala ba limbisa te na filme alala kaka alala c'est pas moni ko lala je vais lancer message pas bijou ya bisa bijou ça nini te soki pena ana souci à casse pour l'enjeu na SB alala kaka est-ce que lukande ko langa na privé tonaya attention ko senga pardon ko sala ngomba moko yo comme ko kenango ebele elikolo nango sila lobi ke ye moko asali gag ye moko basali gag na Jérémie OK pardon ezate to limbi sauter parce que wana emati sio te kitisi na dago ba senga Jérémie abi pardon ezate to limbi sauter pardon ezate nga na ko limbi sa te OK pourtant mo finga nga oyebe makambo do finga nga alors bo sala ka mabe pour ba ko senga pardon OK ça veut dire que non si la télé atei batu oyo bodaka ba jalelo na kala bokom binemi so ni bozonga epane pardon ezate iteke biloko ngo bimisa sona yo ya mbote ngo bimisa ko mo chukuta ochuku na chioma donc sila chioma Teresa ochuku ngana ne chuku na nezo bomba ochuku wa fa opesa on zuma fo be nga bien ochuku wana fa na zuma la ochuku mais mikolo pas comme na système abenda konya
Comme na système abenda ko na ligne sous ba problème. Et yeni ya sa benda continuer mikolo alobi ke azoye ba sous ba tuté. Tant ozoye osenge par défaut se présenter sur Ghana. Ozoye ba sous ba tuté. On la ta manette si. Nigeria asala apeka ba film. Boté. Yo toye ba ete. Ochuku. Ah? Wana mobali, wana ochuku da. Te ochuku ki parate. Ochuku ki parate. Ah, moi mobali ko ochuku. J'ai mis ma. Moi je mobali ko ochuku papa. Et donc kombo la bangoti. Oh. Wana mnoko ni na mboka na bon. Na mboka ba kuna ya ba ibu, ya ba ibo. Echuku, ce que faut bien nango bien echuku. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Merci beaucoup à tous les internautes au bazar disponible au Barolanda biso bandeko tout balingaka héritier Ibula l'homme de Beta Biloko l'homme de Misala Mouyaka Delix Nabino donc yeyo devant vos postes téléviseurs na bandeko tout bakota la biso na STMM télévision pourquoi pas na GI télévision aussi Barolanda biso et au sala biso kitoko les seuls sincères on a lobaka ya kozongi c'est la rabiso ezaki ozota l'émission ozo partager ozo liker et ça la rabiso bien et puis au commenter et ça la rabiso matitoko na eleng là directement je dis merci beaucoup à madame Esther Mavakala mona bata papa Gérard Motema ya maman Joséphine bandeko tout ba kota la biso ya famille Mavakala moi héritier Ibula je vous aime merci beaucoup à ma maman chérie maman Tété Nzao maman nanga vraiment na pesio bambote merci na la maman chérie moi c'est na pesio bambote merci à Gina Mabiala merci à Yemei Yemoro Adrisha motometre bebazi beba tchafouin au monde yango vient na pesio bambote merci à Riss Moussafiri merci na besengande la million mutunanga na pesio vraiment bambote nde toko lobaka kino est-ce que marama malamu il faut to copier ya mabe il faut to sani ni to bwaka tant bo mona Belvi Kandi a osala musala kitoko na bandeko ba kotala biso balobi la comparaison n'est pas raison mais to copier makambo ezo salama ya kitoko surtout na cinéma congolaise tomoni Belvi Kandi a outi ko fêter anniversaire na ye après anniversaire ya Belvi ba polémique eza ko botamaka mais tomoni na film Ziguière maman na biso Marlène o akufa si je me trompe pas na 8e bien 7e épisode akufa ki na ndenge ya cinéma mais na ndenge ya vie réelle ay ko kufela mwana na ye tala coïncidence wana to ko mega mpe ko sola ngo awa na émission na nga mokola lelo Belvi Kandi après avoir repéré biso Ziguière a repéré biso film des dogs to ko mega mpe ko sola ngo film ko banda lelo to banda vraiment ko lega lelo ba titre boya makasi Belvi Kandi to tina traumatisme Ziguière to suna des dogs comme la paix sola ngo awa a pe moura asengi na bino bola kisa papa e beba nora mabe de mère nini susu to sola awa na invité nanga qui est Jemima Ibele gros bébé de la presse la fille qui dérange maman Ananio que je dis directement bonjour. Oui bonjour héritier Ibula bonjour Batutu Botelanga sur STMM, puis j'ai télévision. C'est la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron, Baxelanga la giga. Maman bonheur, maman very. Maman bonheur, elle souffre. Maman bonheur, tout le monde t'appelle ça. Et là, comme tu n'as bien appelé ça, ok, vas-y maman. Donc c'est ça. On appelle ça de partout, base à Londres. En tout cas, merci pour na coup de pouce pour ça, madame Bellevue.
En tout cas, bateau ça m'a malin, il faut que ça va fleur. Maman Martine Kilanda de moi-même depuis Paris, na papa la biso Pépé Kilanda. Merci. Et c'est ma maman la tangaka super. Maman Martine Kilanda, il a tangaka super. Maman Martine, bon alors là ta costume té. Maman la tangaka super. Tu la tangaka super. Tu n'as DDD. Et maman tika boyo. Et aussi maman Brigitte Nkoufi, ma conseillère depuis Londres, Bambote na yo. Maman Hortense depuis Paris, Bambote. Et puis la grande H, Madame Sakina. Babinganda des amants qu'on a potoana, c'est Igue la coiffe et Ikote, Babinganda Ikote, c'est Igue la coiffe. Place tout l'air en tabana, ça qui toko, hein. Donc, de pas goûter. Qui toko, on a goûté Minambongo, hein. Nambongo. Pour boire un tabé, il a ébonné. Mitilia. Dans ce côté, on va saluer moi Western, Monégramme, n'a goûté Kagati. Au goûter Kawala. Galia Kabongo, Adricha Motomètre. Beba Zibeba. Tiafouin. Au monango. Au monango. Viens à haute. On a vu la victoire, on a monté au Montobelanga. Gros bébé, comme on a dit. Motomo du Kabozo Bélé, Suba, tu peux aider, son aïe Kaba. Ah, petit na la monnaie na collecte na monnaie na eh maître vieux ko kabone pe comme ko abe. Pour ngana leki nanga. Ni mo benga kaka pour kabelanga. Merci beaucoup Kabango, c'est bon hein. C'est bon hein. Voilà, merci beaucoup. On a fait un avis sur Adricha Motomètre, Wazakota Labiso, Jemima Ibele. Bonne santé. Ouais, santé là très bien, santé à famille là kitoko, santé à Bevi Kondila patron kitoko, santé à famille Libota kitoko, santé à Batutu Bolina Ngapé. Tant on a qui sang ma bête c'est que ma ramonte ça bien. Voilà. Donc on est là, on est là. Voilà, on est là. Film Ziguer aussi là déjà et ce qui est dans le 9e épisode, Belvic Kandi a lancé Bisson Amour des dogs. L'impression tout d'abord dans le film Ziguer, les sons où Jemima Ibele a tiré dans le film Ziguer. Ziguer, si on a tel film, on a bien, Madame Belvic a kenaki mingi na réalité le canaba famille. Mingi, l'homme besoin ma maman pangu. Et même Liwa et Panzarabatu. Mais est-ce que vous avez la preuve que Liwa est parce que Moutouma a contacté Moutouma le pan ou bien diable a profité, ou bien Moutouma a pas d'acquis n'a bien mis ailleurs et qu'il a coïncidé. Tout le monde va maman Marie-Hélène. Marie-Hélène a eu gagné le bélan de connaître les lots. Directement babomi nani papa Alain. Coïncidence. Mais or ça qui était ba gesho bango tout, ba lati maman tante na bango problème et ça lié souci et même na liwa. On est dans scénario. OK. On est dans histoire oyo et puis boye bango que madame Belvi film oya Ziguer. A ça quand on la mois passé c'était pour elle quand la mois oyo. A ça on peut la mois oyo té octobre. OK. Et donc ba film oyo déjà son habitude que avant ni tourbi et là il tourne avant traumatisme. Film est avant traumatisme. Parce qu'au film on va tourner avant wana. OK. Ça veut dire madame Belvi a dans ba film belé. Parce qu'on a sélectionné té tout ça oyo. Donc ça n'a rien à voir. Na réalité Marie na le lopé à son âme notre sort auto ça la collation voilà et même liwa non on a comprendre mystère nzambe non kokangote voilà après avoir que ça la collation moi la paix à pasteur nzambe permettre liwe ko tanda ka pasteur c'est que nzambe nzambe OK tout limité nzambe nzambe ko ta place bo s'imaginer te botu na te ko deni pasteur a kufeli pété hein ma papa pasteur ta kufela moi si balala na mbetu moko nzambe ko zwana ya zué dépend na pasteur te dépend na mo sang tout donc Ziguer il a fait même que fungonga ba réalité belé ko lula convoitise voilà o lule lo kwa muninga OK Ziguer il explique que non au cause d'appel le ko mo bango pona yo moko ça là na secret voilà ce qui à là na secret ya projet na yo wana je ne pense pas que Serge alinga bomai OK alinga mo na ka pas fouki après pas fouka là et ya ni masa langa ni fungo langa lo rotin na zo ka tiyo mo be na koti surtout il va comme bomba ka ba secret yo za ka polo ozo ma pop mo ya $200 ko bete masa langa wiki na poka to kutanat na mareza to mela na o benda pop na o dollar mo be tala ba rolando ka nzelo ke na pour na $200 ba longolio voilà donc mokile comme mabe proche na o yebi el souté alors madame Belvi na le qui fait madame Belvi dans dernier atoke no prière te atoke no conseil ba parents noté et ba camarades noté mais surtout ka fait madame Belvi était ya yo OK parce que ngala sebi pour nga modèle dans nga muta discrétion ya faux OK nga na o ba kamna trop discrète ni na mon ndenga OK parce que Ziguer et début ce sous ma casse et la monsieur les sous et la qui c'est que non on peut s'appeler confiance et elle on m'a bêté mais avant peut s'appeler confiance tout notre volonté nzambe voilà est-ce que les comme on a partagé na héritier
na partager na musée oyo kata nzambe parce que biso sala makambo biso moko ya to moni Alain akufu le kwa ntaba parce que o la betela taba na ye ya beteli camarade et camarade pe le kwa ya bomite akiko tiser mutu musu pa Blaise Blaise pe kuna abengi ba petit na ye ba bomi parce que loko ba bomi comme ko wela ba pourcentage voilà donc le film moko était nga makasi zigueur était nga makasi Ada tu as tapé fort Ada Ilunga tapé trop fort dans le film Oyo Daili a tapé très fort Vini Malundu a tapé Gesho Ingangi kuna ndo banga na bi oh moka boye papa Serge Oyo papa Serge Oyo boye na kati nango mona ka boye Gesho pa na kati tour Oyo Gesho azate na bi motema nange kiti en tout cas madame Bellevue nzamba continue ko pesa ba inspiration apeso mayele abakisela yo makabebele et puis ça fait un temps papa Serge Johnny barola malamu azo sepela nango te barol ka mabe mais to moni na des dog to moni na sina ba pasteur peut-être aux la pasteur et aux faux pasteur papa Serge pena na moni ko barola malamu on dirait il y a quoi il y a Golette na biso Golette papa Serge comment kabola bonde bongo to kabola Golette yé donc Golette au Nigérien papa Serge bon tant sunnet nani susu nani la artiste est comédienne comparé bon na Nigeria nani maman Bellevue papa âge na été mais par rapport à mayela musala na ada maman passa après nani susu nani Bosila sila da Chioma Choma ne sunani. Qu'est-ce que vous luka na Nigeria? Bali wa Choma, on peut ça comme yeba ni te Choma. Vous luka Choma na Nigeria. Asala apeka ba film. Bote. Yo to yeba ete. Ochuku. Wana mobali, wana Ochuku da. Ochuku ki parate. Ochuku ki parate. Moi mobali ko Ochuku. Jemima. Moi mobali ko Ochuku papa. Eza ko kombo la bangoti. Wana mnoni no na mboka na bon. Na mboka ba ko ya ba ibo. Echuku, ce que faut bien nango bien Echuku. Wana nani Teresa. Lelo ba kundi de collaboration divine moko ya papa moi na papa langa Caleb divine paix à son âme que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Makambo. Et anzela na bisonga mo pe na to bungisa frère nanga akomba Giovanni Kangala. Moteke wana vraiment yangai. Mais au sale émission. Mais ouais musalati. Tolela kolela musala batika ate yango te noir mais ouais na matanga OK de monite ke biloko ngo bimisa sona yo ya mbote ngo bimisa ko mbo chukuta Ochuku na Chioma donc sila Chioma Teresa Ochuku ngana ne chuku na nezo bomba Ochuku wa fa opesa on zuma faut bien bien Ochuku wana fa ya zuma joie te tout le monde comédien non il cher collègue il y a YouTube il y a Télé Clarté pour ya pour la chaîne il faut cahier des charges nga ce qu'on a d'am te ba cahier des charges ce qu'on a 500 cahier des charges na YouTube so il y a des chers collègues il y a YouTube OK zana luka su comment moto bon Pierrot Ndomas tika ye ye be fona zela o luka te Pierrot Ndomas aza Mike Ezeon waza ka pembe wana yene piona bongo nef bongo nani Omar age Mike nani te nabosanaki Pierrot Ramsey Noah OK Afima Junior wana Pierrot sko papa Omar inde Mike sko Pierrot nef OK papa Omar ko da ba 7 on est dans gérant OK non bien bijou la reine Rosane au Carrefour au Carrefour pas bijou la reine voilà en tout cas laissez comprendre to saki moi boye pour ka to mise moi galeri na bandeko bana ba parler za na classement bo pourtant vraiment na motema te ya bo pourtant na motema ya au Carrefour au Chuku Ocho Chioma ndena ni Mamuteke Chioma Chioma la Ochuku mais Nicolas pas comme dans système abenda konya comme dans système abenda konya line sous ba problème yeni ya sa abenda konte Nicolas lobi ke azoye ba suba tuté tant ozoye osenge par il faut se présenter sur nana ozoye ba suba tuté amola tamaneti
Naloba boy. Avant de faire l'opinion sur toute la vie na yo, est-ce que vous avez un conseiller na ba conseillère? OK. Et loko ya nanga bijou la reine salaki. Au fuka mi 4 fois atanga lekino na sala ngote. Tant que tu as pardon pas nzambe to reconnaître que tu sali mabe de ko senga pardon. Le temps yo senga mtu pardon, c'est que bi ko ozo reconnaître que makamutu no seleki est consciente. Tant on appelle ça mutu comme makola soso, na consciente que no bengo makola soso. Et puis ti lelo to bengo kaka si la soso pour biso te mtu na kombo wana. On comprend? Parce que tant le connaisse tout, tant aussi la tala ki ba benga ke soso. Or aza mutu et soit kaé. OK. Et soit kaé. Pour moi la miniature était na forme nyonso. Soso o ba polese longue que kama tija pamba ba tie aussi là. O ba sala boy. Et soit qu'est-ce que mutu appelle comme wana ni la reine. OK. Parce que oye 4 fois na ebele nyonso yo on nzamba pesa yo. Munene tout, kitoko tout, pembe nyonso. Ah, so maele tete 50 de sagesse. Hein? Et donc il faut na sala, mais na sala ngondeni. Est-ce que na lukande ko langa na privé? Tonaya. Attention ko senga pardon, ngo sala ngomba moko. Yo comme ko kenango ebele elikolo nango. Si la lobi ke yemo ka sali gag yemo ba sali gag na Jérémie. OK. Pardon ezate to limbi sauter. Parce que wana e matisio te kitisio. Na dago ba senga Jérémie pardon ezate to limbi sauter. Pardon ezate nga na ko limbi sa te. OK. Pourtant go finga nga oyebe ma do finga nga alors bo sala ka mabe pour ba ko senga pardon. OK. Ça veut dire que non. Si la télé a été battue, on le bodara ba dialogue na kala. Beaucoup binemi, so nous besoin pas ne pardon zate. Pardon zate. Je comme ma bien. Pour net ndeko langa ibutu, ba flasher kana filmet. Même les jours où il y a ça tournage, yemo kolo chaîne na za kité. OK. A tourner kana ba comédien. OK. A sali vidéo na ba comédien. Ça veut dire après même pas valeur wali ya kokutana na ye. Bokutana te mo senga ke ba pardon belé. OK. Bokutana te. Et puis ninga flasher wani yebisa nga film ngo. Ti lo ba lobelango. Ba lobelango ndeni. Papa Lia, soka jouer, papa Lian, soka jouer. To lobela ret ata film sili. Ko film ngo oya kene ko jouer wana. Ti na ngona daki nini. A jouer ki nini na 4. Incarner rôle nini. Voilà. Impacter ki na nini. Ba comédie boza la conscient. Ba comédie bon moi que nous on va cher collègue dans tout ça ba musala moko. Beaucoup ba dialogue ba ya ba cinéma. On va sur comédien, aux autres comédiens et que on mis ça la TV. Net ba sans monteur, net ba gérer correcteur, net ba presse luamba ada comédien mais à ça la émission. OK. Tout ce tu comprends. Mais on a comédien, tu la comédien. OK. Yo wana kuna. Naza famille bota. Naza aba coupe mais tu es malade. Mukoni ni bezi ovana kita le beza yo. OK. Oh, mukoni ni si la ovana kita le beza yo. Yo na mo le bilo e mo ko ba lâche, e mo ko ba kizengi, e mama top a jouer na Bella. Bo so mo na mama top a faire na kita binde na jouer na Belvi TV na comme famille bota. Voilà. Asala ngote abi ke Belvi aleki nanga ti à la génération na tipo aye na sima nanga ti a casting abi aye ba valeur nanga te artiste. Voilà. Et nga na partenaire. Nga na musala déjà timbo. Achela na ye. Parce que ba comédie beaucoup penser na biva Belvi na sila be poani. Est-ce que si la ninga sopio ya bijou. Nga na leki no ba bloka bongo e sala nga bien te. Bijou za na groupe théâtral na ye. E sala nga soni. Dans de la grâce. Parce que taguer nga ya bijou. Maman présidente. Parce que taguer nga ya bijou, je ko sala loko muso be poire ba taguer nga. Parce que bo taguer nga poani ba bien. Ndenga na bijou za to comme il y a plus que des serres. OK. Parce que ba mona ke tala makamia non sala. Nga moko na yoka soni. O yoka soni na pesa bijou la reine. Ce que la muta ko kwa attaquer la bijou bien na TV pour na zo na ndeza kanga. OK. Maintenant ko sala ngote poani c'est ma sœur. Azana 28 ans de carrière. Aza combo na mboko ya bijou. Ya bijou da combo. Bijou la reine soko l'équipe nationale bijou la reine na leki. Oza combo ya nanga. Sala Lucas soki ndeni mbongo ekokota benga ba chers collègues pesa bango histoire bo tourner na chaîne na yo Bijou la reine TV bijou ebinizaka nini la reine bijou soki nini yango TV wana tia ba film no malé ozomata Cardozo wana ameki wana Cardozo TV vanité mabidi bango Mabidi rien à dire Mabidi aza artiste exceptionnel avec ko valoriser ka langa ki Congo le a eu place na ye voilà Mimi Kabe ya komara ba film Fanny Masudi ba komara ba film ba ndebolanga bas na sala nini nzambe na mikata to na sala nini ne sera pour na bijou la reine pour ya nga zonga mutu ba diminuer ba zo diminuer bon na TV ça me fait mal est-ce que vous comprenez que ça la passe voilà faut ça la passe
c'est la passe si la lobby que pardon zaté ato 5 ba pardon pardon zaté akolimbisa te ko wana e matisi yaya to epambi po ba kati na ba page na koti na TikTok na kutai nango na matabe na kutai nango na kenga oh donc fuka manyo so asala ti on ezaka zéro si la ya kolimbisa e oh la tepe manette ba bilongo na manette asali un format mususu so asala formation ya kolala il faut kaka lala hein alala bona pavement et tapo to comme nango alala ba limbisa te na film alala kaka alala so ba moni ko lala je vais lancer message pas bijou c'est bijou ça nini te so que pena ana souci en cas ko l'enjeu na SB alala kaka olala nani te so ka ala na nani te na mutu te alala ne o senga pala de la plateau be alali alo baswa na olala te on a raison là je te soutiens il de la nani suli te ngana ka solo ba olala beste biloko biloko alala la nani les comédiens bon me prendre en charge OK bon se prendre en charge Belzi wana omona botuna na ye na ba cassette et enveloppe yango bino tout boswa kango et Belzi a misa yango akoma lelo abanaki quelque part abane ba monde a comité alors comédien banda pe quelque part pourquoi pe quelque part on a appelé Belzi à lobby poto lobby pe Belzi moko be à lobby bandango lelo pour ni kolanga za kamukala na bango et puis ba chaîne de pourquoi les gens ont bazo ko envier ka Belzi TV pourquoi tu vas te na Belzi jouer et ils soit battu pourquoi tu dis que Belzi a un miroir mais ça là musa non Belzi mo va na kwenda ba que non si on tourner na tiaye OK muto ba tourner na tiaye OK tant Belzi a tridon tant Belzi a tridon na ziguière tridon dengi voilà et c'est tridon fingelie mutu tridon c'est tridon sali musa fingelie mutu voilà toi tridon fini ici là Tridon wana leki agita. Est-ce que Tridon a fingi mutu? Voilà. Pour Belzi tena filme. OK. Parce que Belzi linga bata bongo te. So OK, o sali ba miso fingi o ciao te. Linda Cote a tourné la bella po magalongo na SB a fingi si la te. Vous comprenez? A fingi si la te. Vous comprenez? Quand on a fingi si la te, Belzi a moni que oyo aza artiste étant artiste a osala musala na ye normal. Vous comprenez? A osala musala na ye normal donc ana droit. Vous comprenez? Ana droit ya osala musala na ye. Yango bengi a jouer. A jouer. Le bon on appelle Gatsby, le bon on appelle artiste musubi ba ko jouer. Tala boko ba mutema be pour la Belvité. Belzi a simbi ki cité, Belzi a c'est le monte azuka mbongo na ye. Oya musala na ye, akoti sika na nini mbongo bakabela ki ye, akoti na musala akomi nango lelo. Alors bon se prendre en charge. Voilà. Bon se prendre vraiment en charge na bandeko tout ba Rolanda biso baza disséminer à travers le monde entier. Pourquoi Jemima Ibele lelo to monique pour tout monde qui n'a pas na souka par rapport à temps na biso bandeko tout ba kotala yo anniversaire ya Belvi et boti makambo tellement ebelé netini balobi ke Belvi ba célèbre asali anniversaire wana muram talobi célèbre asali anniversaire mais to tirali komona papa ti yaya oh bango ba mona papa ndeni baleka na ba réseaux sociaux abi que non Belvi mobali aboya ye OK ba yesu balobi Belvi lesbienne parce que Belvi mobali aboya ye lesbienne parce que papa ba luka oh papa wa papa luka papa ba bio papa wala la est-ce que biso ne to vandi boy to calculer mundibu o to mona kake ba sala soki vanta ke bisila ju mobali mundele soka kufai soka tchola ki na maya loko to salima na poto to ebite est-ce que nous to calculer biso to calculer papa na bilo comme calculer papa na biso OK papa na biso ninga za bon akoma invisible bête no bilo akoma invisible papa invisible na niveau moko kondimate pona nini ya ngala ko zala wana to vandinga nayo papa vandia OK ya invisible ata tswa na caméra o lekate ata ya bwe wa o lekate mais papa zali ya biso papa za makasi siko bino na tuna eloko bako sala kuna na poto wani niyo papa na maman cherchons les bébés olobi beta no biloko ndenge bokei poto bokeso sa papa na mama to luka po papa mama to bozo sangana bo luka nini mwana ekasi c'est boko sala ngo comment un individu comme ça ye moko vanda aya ko tuna o abi papa pe biso ngape na vanda bano zina pe tala bando lobelo parce que azan nani na mboko nzamba sali lila ni comme ça citron ya zan nani nzamba sali nini
ntango ye moko alekaka bitu wana 21e siècle ya kobomba eza te to babiloko ebimaka tokomprenai ke ndeko alexi poso na ye abone kozala hypocrite donc nzambe asali lilala ye moko na susi nango amikomisi citron et vas-y fais ton choix koma na o citron mais koya kolanda vie na biso te parce que biso totunaka vie ya papa ya mobali na yo te toya bezo bona mobali no te toya bezo koyeba vie na yo te soki ozalaka yango ya solo soki ozalaka mobali soki ozalaka mwasi soki ozalaka moni on n'a pas besoin de ça nous on n'a pas vraiment besoin de ça alors makambo badame david il fait le bisaka parce que star moto asalaki anniversaire star oyemo pa bi célèbre alors il célèbre sali anniversaire célèbre la patrona yaya yo okolemba losa ya okolemba banda surprise oto esalami ezala moko papa moto asalaki putaka ezaki level wana Eliton Hotel ngape soni tala muta batami aleki o mayele petit muta batami aleki o mayele papa biso sala na YouTube te a YouTuber te a mobali ne artiste comédienne oyo ataka ba film ne sur YouTube alors il y a besoin qu'on se figurer ou comme monte na réseaux sociaux te parce que aza mutu ya YouTube te donc bato bokozela papa na biso en tout cas bozala na bozela très longtemps ko mona kayete po biso tunaka papa na bino te oya bino papa aza wapi voilà ya bande comme tu ya basi o balobelaka sila papa la mo baza wapi o bande ko tu ya basi balobela sila mibali na bango baza wapi yo peut toucher sur apa ba pasha na ba chers collègues ya baba na mikio o bango bakitira ba couper na ba comédien na ba chroniqueur ya eza na chroniqueur moko na minto azo samba ba comédien ya solo mingi kaka ya kuna moza wa mwana mabe azo mona ya mikolo ya ba mama ya ba avabo asa mobongo mama na ba bibali moko ya nito mikie ya mobali muso azali pe mukie penata dans moyenne yaya bazo samba ba comédienne donc après sur $50 oui allez au sunzoto mama beta biloko tout ça ka pour pour faire la plateau finga ka belzi comme sambu sana comme ko sala boye ya bo ça nga plaisir pour makama pe so style la la bona me fatigue bo pesa bo lukela nga vidéo ba ni sa vidéo pour te montrer le quoi que non ba valeur ba pesa na TV 2024 o me ba respect pesa na TV eza réalité bazo longola ka be bien na 2 mois nesila totika na 2 mois nesila na ebele tu ya yo pesa une chroniqueur wana après ça $50 liko na ngwa damsonner sous wa fia soit fait wana ni bo fort et koti casser les koti ou bien eneken pour mo boyo za na choter boza nini bo fort et si li to na casser pesa ka ya nyoso ya masango mais si nini eneke pesa ka nyoso ya masango sotanga selo ba mélange wana place soit fait kokolela azuka libabe iye moka ke asombi yango na mona comédien moko asomba bolimisa nga préservatif a pe sa comédien je jure so peut-être abina pesa bi pesa écoute lo eba batela ce que tanga pesa ebo idée nini ke nga pe nazala non na bozo maladi pesa nga voilà to na biso na suka demain après suni non papa demain enseigne wana mwana mama na ngai wana son attaché de presse de madame Bellevue so ba wela ni nani la fille wana mususu fini fille on communique qui moi qui c'est ebi en fait qui manga yo no ba fille ebité ozo kotela irsil wana comment ne oya ba yedenga ko na yo ba ya mwamba oba Laetitia IGF non IGF ba tout avec IGF ndaza bongo aza monto a défendre na irsil OK irsil pechanga black line Mobutu mais ce qu'on a donné ba wela ni non parce que demain à l'oba qui demain ce qui paye il paraît pour normalement on a réseaux sociaux dans la totalité a bengi lâche mais peut-être ce qui demain a bengi lâche na contexte nini et ça qui n'est pas bengi lâche parce que il y a eu des émissions où ils ont qui archive baladi musala oyo biso to sala on a na Bellevue TV toza na ba communicateur dans l'équipe nyonso OK on a ba archiviste donc ba archive voilà ba oyo bazawana pona kobimisa département par département logistique ezali suivi ezali voilà SOS ezali voilà ba département nyonso parce que on a par bango pe ba tricher ba keso ko luka pe ba archive ebimi ya ndenge nini kovodo ayambaki le tiers maman ndenge akumisa sila sila azali mwana papa la bango elombe ba uti na groupe Simba ce que le tiers maman na tawana alobeki akumisa ki pa sila maki azaki trophée. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu as comme ça avec le problème na Irsil? Non, il est battu. Pour appeler ça comme Simba. Et les lobes sont comme Koloba.
c'est parce que tu finga mingi Irsil. OK. Le quoi Irsil a Mobutu. On dit Irsil mu ko sala émission. Mukolo Irsil a sala émission. Mukolo Bevi ba sala émission. Ko do ba sala te. Ba to sala émission ba ebani. Mukolo ba sala émission. Tangé loko to la une année actualité. Tu vas le baboué. To quitter te. Voilà. Makamba ko lobeko zala zala kaka to lobi o to tiki to lobi o to tiki to lobi o to tiki to lobi o to. Ko ba la ba matière ya kopesa. Ko tellement Irsil a Mobutu. Yango sikoyo nani elle était mamba ayaka sikoyo ko ça la ko répondre mais sikoyo demain na ça sona le dit que non elle était mamba ozo sala odo côté la Irsil pour ba finga Irsil au côté la Belvité et Belvité so ka benga ki o jouer et parce que non décolanga wana talent Belvité dans la problème là ba déconner groupe Simbate so le bon avec Christelle a jouer le bon avec mutu a jouer da mingi ba leki o ya Simba ben poli ndé bo kozala kwa na milu fakenda te bo kozala kwa popine te popine bo ba impoli marié mais il y a impoli voilà merci to komi na suka moi 2 ou 3 personnes ba ndeko tout balani voilà la pesi merci mingi na batnos botai Jema Ibele par le zaté et puis ce peut battre bosso okiei bo kende puis ce que la mutu mo do mona ko da malaise mais la madame Belle faut kende yaya porte za polele kende ce madame ba tika la 2 personnes ya malamu o ba ko apporter un plus na bolingo nyonso atika la bango ya kimia ce que da mutu ba problème yaya kende et puis na yo moi so comédien o ça l'hypocrisie donc tu dis que non o lukande ni o sala ba benga ko la ba pièce o tika pe ba prêter donc ce que ba o tu bosso okiei même ça nga non fixe ndeni donc senti que te trou mo ko be zapol bo kenda ki tout exacté en tout cas tout exacté c'était bagarre à ça bien c'était bagarre pas c'est devoir à le billet azanaye maman le pangu lekine maman le pangu lekine la commissionnaire te zo soit le bina nani te zo pété ba tabi wa le bilia gabi menga pena na cité na muka ka lobi na ye donc voilà la personne de la madame Bellevue film de dog dans bois bato ba bité les dogs dans les chiens parce que oza mutu soit obimaka na ba mbwa soit makambo do sala ba mona peke kwa mbwa ba obuye mutu kindikaka ba obuye mutu kindikaka siku za mbwa OK uyaka uzoka be c'est ça mbwa baba yote to boy to libiso te ozoyaka siku za ni mbwa. Voilà, merci à tous les gens. Donc, ça, monteur, merci Nayo, merci à tout le monde. Oyo, pour assister, les techniciens. Nous avons Elvis Namousé. Nous avons fait Bino et puis TX a filmé. On va filmer, nous avons reçu la l'équipe de la famille Libota, Bambote Nayo, Bambote Bino. Donc, nous sommes là, nous sommes une famille. Tout contenu qu'on partager, filmer, qu'on aimer. On a télé zigouya, bien été bandé les sous-côtés en attendant des dogs et côtés. Mais des dogs, Tegra, pessima kambo. Tegra, pessima kambo, Tegra. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Jemima Ibele, merci na bandeko tout ba accompagner biso, bato bana sima caméra, merci na Elvis Pocho, merci na Exo, merci na Musée, pourquoi pas l'assistance de l'artiste sans monteur, espace Mareza, bandeko tout batali biso. Quant à moi, héritier Iboula, je vous dis bye bye. Bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.